sikolo kola na komi boyo passe. Ça passe. Salisa biso. Asuna biso. Voilà, vraiment ça fait très mal, ça fait vraiment mal. Bande Kunabiso Bozolanda, en tout cas beaucoup plus de soutien ndena ba mama. Batera seminene ko salama kalamba mo ko pusani awa. Ce qui mboule beti ko mangati na veranda na biso wana. Donc siko donc ba maman batikala ba veuve. To so bati to sala ndenge nini to ko suka wapi mai o fallait kende mais ezo pusana ka kota bandako. Bandako nyose zaki wana sili mela kaboza kawai. Mai to mela ka tokenda na ngafani. Yako. Na ngafani zaka na selemba o awa. Ngafini na ngambo kuna. Kuna voilà bino moko boyoki ndenge mama azoloba mama sikoyo maya misala bozaka maya komela botoka biso to vota ba molia depuis bo vota atikala nani koleka awate ta mukolo mo asuka kuna apesa côté église ya Mungu kuna apesa ba saki ya yani kutu ba sima koto ya koma tati mais bo j'étais ndenge nazoyebisa yo nazana passe kaka ndenge wana dimanche toliaka kaka soki mo deux copes ya loso sur 13 personnes ndako donc passe na yebisi yo passe lokola papa bafuta yesu to passe kuto moto moko yebisa koto nyonso to fotaka ye batu ba ba biso bozo voter apesi mino basaki ya loso ka batu to kuta kuna kati ya centre kuna bozo voter apesi mino basaki ya loso to habiter to voter tant mususu akoki ko po azala bien a changer na makambo mususu mais tala nito nayebi pe sika nini nakolukela ye mpona makambo yango bazwaka numero bakaba nakelukela ye wapi transport kaka opona longo awa nakendi kuna papa ye wana aza na mbeto banda 2014 atika mosala ntina lelo donc nga moto nasimba ndako sikolo. Mbote balandi na biso ya Global TV Moscou comme l'autre fois to prometa kibino ke to banda kozala wana juste te pona ba polémique alors lelo to kiti na commune ya Selembao précisément na quartier camping à côté là-bas tozali bongo na commune ya Kalamu alors toye kotala ndenge nini bande kuna biso ba vivaka awa na commune alors toko essayer un peu de balader notre micro pour na koyeba comment est-ce que ba vivaka awa avec ba érosion nyostu ndingeli kaka na bambula nyostu comprenez nous sommes sous la pluie nde toye awa toye vraiment sous la pluie toye ban total ndenge nini ele kaka awa sive kata voilà awa toye bongo tokutana na batu toye bandenge nini ba vivaka awa mbote mama mbote mama boni bino awa biso toza bien te tala Kalamu tozo chola na Kalamu toza bien te tozo bate soki tozo kende wapi mais toza na commune ya Selembao kitoki mosi yango quartier Madiate siko Kalamu euti Kalamu euti na likolo kuna koto yeko kabala ba etape siko Kalamu etika suna maite nyonso zongi koto na bandako mapango ezobeba toyebi te soki tokokende wapi ye leta bizala biso solution po soki to dindi eza pasi biso ba mususu toza na bibali te toza ba veuve na kokende wapi esika na tiaka motema yango oyo sikoyo mama awa bo vivaka ndeni mai bomelaka bozaka wapi mai tomelaka tokendaka na ngafani yapo na ngafani zaka na Selembao awa to ngafini na ngambo kuna
na ngambo kuna voilà bino moko boyoki ndenge mama azoloba mama sikoyo mai ya misala bozwaka mai ya komela botoka kuna epuis mai bosalela misala libulu tosalaka kuna bosala voilà tokoleka totala kimi eza te mai kokota ntina kati ya ndako potopoto tozopepa omwana bana toyoki elokotela bango kuna na se mai ya pompe eza te de mai ya mabulu kaka tomela courant mpe emonanaka te kocharge telefone mpasi kolamba ya resho mpasi batv ezobeba biso na kati ya ndako de mo eza te oma te kumbula eyindi tokomobanga bango ata bazeli tozomemamema mosala komemamema bazeli de mo eza te tokina mai biso boluka biso solution kote oyo mpe courant ezalaka te courant ezalaka te mboka ti kote oyo mboka courant ezalaka te totala ku tv te na banzela voilà mama Maxime edenga s'il vous plaît mama mama mayo nani asunga bino bosala ide ya boye euta wapi mwananga moto asalaka ido mwananga ya mibale misate moto asalaki bo potozwa mama tobikela kumune pabalipa donc mai oyo kaka nde bino nyonso tukoto oyo bovivaka nango tokende luka ya kumela na ngambo kuna oyo kolambela kaka ya kolambela nde bolambelaka oyo voilà Maxime okoyede biso ozwela biso baimage comment est ce que mai yango ema mama yango apparemment ekaukaka mpe ekaukaka te kaka boyo kalmo nyonso ezoyawa kuna esile ezokotaka bamikrobe sikoyo soki mbula ebeti mai ya kalamu mpe yaka okotaka awa kundami tina ndako mo ndenge ezosia bazelo tina ndako mai ezoya soki mbula ebeti ekundami topepele tozwi mai l'état à la biche du Cameroun. Voilà, comprenez, ça fait vraiment mal, mais tous allez continuer total comment est-ce que il est caca. Donc kalamu yango yo mai yango est séparé, botala awa vraiment nini ezalité terrasse ezalité pourtant mai ya kalamu ezalaka mai moko ya munene o est séparé ba commune alors kotala koto yo ndenge ezali eza comme si eza mai ya terrasse pourtant Kalam eza rivière moko ya munene na ville na biso ya Kinshasa alors to continuer totala bande comme susu comment est-ce que ba vivaka koto Maxime ndenge ke Ok maman, expliquez biso nde nini a bovivaka. Bandeko to uti kuna bandeko balobi comment est-ce que boviva. Alors koto bino bovota te? Yeah, to vota. Batongo to vota to mona bango ta koto kutu ba ya okita osani. Kalamu ozo mona ozaki musika kuna. Vi bambula ba terrasse minene ko salama kalamu ba moko epusani awa. Soki mbula ebeti ekoma tina veranda na biso wana. Donc sikoyo donc ba maman batikala ba veuve. To so ba to sala ndenge nini? Toko suka wapi mai oyo fallait kende me ezopusana kaka kota bandako nyonso ezalaki wana esili ranger suka yango etikali. Donc mama kombo ya député na bino soit mutu moko bovota nako to biso tovota par Molière depuis bovota atikala nani koleka awa te ta mokolo moko asuka kuna apesa côté église ya Mungu kuna apesa basaki yani kutu basima koto ya koma tati. Mais boluka ko bengisa ye ou encore ko kende sika basala ba réunion ya ba quartier ndenge ni so. Ça réunion ya ba Molière ça réunion to yebité. Mais pendant ba campagne babandaki koleka ti ba koto. Basuka ka likolo kuna. Mais to votaka ye to kansaka ke koto nyonso to votaka ye. Batu ba ba biso bozo voter apesi mino basaka loso ka batu to kuta kuna kati ya centre kuna. Bozo voter apesi mino basaki ya loso to habiter to voter tant mususu akoki ko po azala bien a changer na makambo mususu mais tala ne to komi. Voilà, nous continuons. Bon kolanda mama déjà azo déclaré parce que mai yango yo kalamu et puis alobi ranger ya suka o etikali ya banda kunyostu o ezalaki kuna en face yango nyoso ki alors awa déjà na yebo soki bambula nyoso ezobeta mikolo eza vraiment na chance te parce que porte na ndenge ezali na mai ndenge ezali en tout cas.
tiens micro, c'est bon? Voilà, nous continuons tous à maman. Maman, ndenga banda sana e bilanga na e, mais to profiter tous à e, to y bailler moi minute mki. Maman, s'il vous plaît, ok pour ça na? Voilà, maman. Mbote maman. Mbote maman. Vous allez bien? Moi qui m'ezali, nangolo Yesu. Voilà, maman. To boy te ke nini mai nde esala bilanga ekola siko mai ebele boye biloko lonaka ezala ebotaka nde Mama, na elanga nde tosalaka bien. Me na mbula boye, surtout mbula oyo nde, bambula mosusu mwa kimia. Me mbula oyo mama, tango kala mokuna epasuki. Mai fale kende boye, mai pasoli nyonso ezo ozomona kuta ezo dimine moke moke. Likolo ya kofongola mo ba place oyo. Pasi mama na yebisi yo pasi. Mutu lokola ngai ndenge ozomona bo. Nazaka na ngai lokola veve telema. Mobali abela. Donc moye ezate na yebisi yo mama 2 jours 3 jours nzungu ezate na moto. Bana bazolela bakoko ezana ndako. Pasi na yebisi yo mama pasi. Tala mo mikalo na wana kuna eza yanga. Nyonso eza awa ezali yangai. Mais mai na mai kosala boy. Sikoyo awa fale na tia mo kisi. Different ezate ya kusombela bakisi. Bato ba defisaka biso baniongeza kuna batika na bango bayaka sute. Donc pasi na pasi. Mobali azaki na musala balongola ye likolo malade. Azana ndako. Azaki kosala na leta awa na pesi. Balongola numéro matricule préfet akaba. Azoka sombongo te. Ina nena ndamu deja. Pasi. mama sikoyo biloko yango oyo ozolona boteka wapi oto bozana wenze Bo ba wenze ezali me tozaka na ba mama o balinga na bango kotambusa na mutu bango nde bayaka bazui bake koteka. Tango kokatele mo prix omona oyo alingi ko ya kopesa yo apesi yo. Soki alboyi na yo ake na libela akimi na ye. Tozaka ndengwana. kisi wana ba engrais wana obuchaka na ba mai boye ikenda adia Bon. Kisi wana totiaka na mai oyo. Pona ngai sikoyo. Po tosala na mai boye te me mai kaka mutu yembulo oyo nde bebisi. Sino ekauka komon lokola awa. Lokola eza koka kokobwaka kisi. Lokola pe awa. Ata na sema ezali me soki nazwi mbongo na sombi mo kisi awa natia mona pe ibande nango koya. Me mbongo ezate. bakisi yango bateka wapi pe ezala baprix nini Bon, tosombaka oyo aya kodefisa biso awa tosombaka ire obalobaka ire mungwa tosombaka na 1000 todefaka na 1400 1400 francs 1400 francs eza une affaire ya bon tochaka $1 $1 bon vitamine 1600 coûte comme 1700 déjà matisi esali déjà $2 bon choda mo molangi mokie boye 1000 francs manebre na soki bakipa vita mo ba nini moko ya mike pe ezali tosombaka na 1000 francs yango totiaka bon na makasi ya sponsor na biso Christy Monsekwe mama ozata mwa vitamine ou mwa nini mo boye na makasi ya bosa mama na ozongela yo ozata mwa vitamine po obatisa na nini merci beaucoup merci na bino nyonso to continuer kozwa ba image to continuer leta asunga biso ta mwa banini baya kokabelaka biso pasi mama pasi surtout kolia na biso nde ekomi pasi na yebisi yo ato mizuila mwa kiteni ya lupango ozola komi kolia mama kolia mutu lokola nga mama jete ndenge nazoyebisa yo naza na pasi lobi tolala kaka ndenge wana dimanche toliaka kaka soki mo 2 kopo ya loso sur 13 personnes na ndako donc pasi na yebisi yo pasi lokola papa bafutaka yesu to pasi kutu mutu moko ayebisaka nga naluka pa Molière nayebi pe sika nini nakolukila ye mpona makambo yango bazwaka numéro bakaba nakelukila ye wapi transport kaka opona longo awa nakende kuna papa ye wana aza na mbeto banda 2014 atika mosala tina lelo donc nga moto nasimba ndako siko lokola nakomi boye donc pasi asalisa biso
asunga biso. Voilà, vraiment, ça fait très mal. Ça fait vraiment mal. Bande Konabiso Bozolanda, en tout cas, beaucoup plus de soutien. Ndi Naba Mama Boye, Naba Komini Aboye, des soutien vraiment. Clarisse Batandi Boss Lady, Makamba soutenir Yango, ma copine Tala Kaka. Merci beaucoup, maman. Nani? Mama Efoti. Merci, maman. Angela boy mona. Uzo biso papa ko. Soki todindi awa na bana pasi. Mobala aza te naza veve papa naluka eloko akolia naluka. Mais agréable. Agréable avant la restaurant. Agréable. Maman. Olha bem, ela tinha bem lá.